Sasa bila Angola, bona mabele, on peut relancer les sana, nazala. Merci, la lui-même, Paulo Tudilo, avec tout. Bravo, chaîne moto tika na Angola Angola utumaora donc onde donc pondwa kazangulu lamba lelo buka lelo osale misolo bi batali Merci Belé Susu et pas bien dans mon sénateur Paulo Tudilo ce qui ont tendé biso le lot ça a été quoi. C'est pas ming la moni nous style mal bosso ba Luanda mais la moni na nenga G et kendo le VIP Bamisi bazoyemba bien concert pena so beta mapena donc kitoko pena makasi. Louf va démontrer le talent na bango basali ba plein Luanda pe bomoni bino moko junior déjà orchestration c'est bon merci na Paul Tudilo.
Angola outmaor.com. Ingénieur bravo. Tozawana. Bonsoir, bonjour, bonsoir, très chers internautes. Chez vous, ça ne pas de l'air avec votre fidèle présentatrice Silène Baofeta, autrement appelée la fraîcheur de la presse. Babi moko na bino o ameme la bino ba info pe ba actualité réelle pe na temps réel. Le penet le 29 février. Première le 29 février 2020. Nakati a moko sous première production ya sénateur par le Tudilu nakati 2020. Production bane production ya New Style. New Style kama mina mpaka lingomba tomo na ambulance tomo ni sous Neymar nakati et ceux qui kawana te ba bien invité sous ce spécial Azali DJ Samarino la Katangeze. Donc continuer nakati info na biso ingénieur tout de bravo pour faire plaisir et pas vient nga Gilbo Mwanza Muzombo et pas vient nga sur Rocky da Silva Miguel Enzo babi nefa ba jogo quoi. Ingénieur tout le babo pesa biso sous ba image ya 4 bino mo bozwa na 4 na ndeni ne kende nanu o mo pe ba mission ndenge ni ba o matali kolo pour ba sepesa bino ba très chers internautes na biso Angola ultima hora na ba fan to balanda nga moko Silène Baofeta. Voilà, bravo là. Est-ce que va courir pourquoi Yamano et le va faire beaucoup. Il était dans Zoto Yamano. Je suis encore au pilote, il dit. Maman, ça va bien. Pour la bataille bien. Merci. Donc la personne est au Maboye, à son étage la personne. Il y a Stéphanie, le Dieu Palongo, à Hôtel la loi de la New Style. Disait ça dans la vie, grâce à tout le monde, tout ça. Mais son modèle en production. Il faut le voir l'autre qui j'ai commandé. Et Gaïli. Allô, mon boss. Est-ce que vous avez le monde? Est-ce que vous faites ça pour tout le monde? Non, Papa le bon le bien 5h20. La d'autres personnes qui vont là, ça pas problème. Moi j'ai commencé à dire
Sasa Pinos Namola, Mona Madele, Ombo Colomba, Sana, Nazala. Merci, la lui-même, Paolo Tugilo, avec tous.
Bye.
Come on!
Oh,
Pour faire plaisir à Vienanga Gilbo Mwanza Muzombo, Babi, Tokutani Siko na mama interview, Boka Moko na Moko ndeni azopese la conseil ndeni kende, Boka Moko na Moko ndeni azolobe la conseil ndezo kende, Bomona batu balobai trop, ote conseil wana penze beta mpiaka, poza la ka balongwa ki bakende pe bazongo saki boye, mais bino bolanda siko na minoko batu, pe bomona na ba image comment concert a joué à mort ba news, c'est premier concert bona kati Luanda. Bon mon andeni ni concert ngo ezokende donc to banela kati ba interview na biso Vienanga moji bo Mwanza Muzombo toleka mopanzi na ngai na memeli bino a manager ya New Style ya New Style ye moko Hitler 48 Friday Hitler un mot na concert ndeni ezolekela na arrivé ya ba New Style ndeni omoneli yango
remerciement à Paolo Toudilou. Ouais, d'abord, bonsoir, bonjour, dans mon l'émission. Chaleur na Luanda ya makambo pour nous sur le beau thème de l'aventure. Talaka niveau orchestration et l'équipe orchestre bela menen. Na lufu va démontrer ba talent na bango ba sali ba plein. Luanda pe au monde bino moko junior déjà. Orchestration c'est bon. Merci na Paul Todilou. Bon merci na Yope Silène na ba en fait donc match a bien. Orchestre est au grand complété mais bon monde bino mo musani ngo salama donc musique nene to ba tembe set to boka donc to bola ki tembe. En plus biso do koti makambo ngo. Douleur. Aïe aïe, bakoyoka douleur. Et après, tembe déjà toboka bango ba tobola. Merci na Fali Poupa pour soutenir biso moralement. Nous les zongi na Paris, nous les zongi na Luanda. Donc merci na Fali Poupa, Tembese Sili. Tembese Sili. 2020, orchestre liboso pe na kati Angola. Oye ko beta new style. Danger donc baya botika libe ba keto fongone nzela 2020. Première ndoule nenge vene episode du Cap à Fongo la Nord. New Style Awa le 8 mars Marambutu. Donc Luanda tozana noir. Pas on a besoin libanga nzem orchestre Zawa. Ba sido te au salamat. Sido laisse bana musala se bana donc to e boulot. Na bika ba contrat Luanda ezali. Simba luza de pe yo yango na bika oui c'est la makambo mais GDG Silena ba offert talaka héros. Ba se ben danger. Talaka héros 4 c'est combien? Hitler. En tant que manager à New Style, elle pour la site Nabisongo la ultima hora et ingénieur de bravo. Ouais, bravo, bravo. Chaîne moto tika en Angola, Angola. Angola ultima hora donc onde donc pondwa Kazangulu. Lamba lelo, buka lelo, au salé misolo bi batali. Ya osamba ta. Ultima hora ndena temps. Aïe. Takas. Na mpanzi na ngabo mona fils Etielo babi mokonza kasenda quoi. En tant que mokonza kasenda monde ni New Style babi ami propre et ambulance. Merci Silène ba fait moi ça Pembe. Journaliste soit pesa makambo. Pembe na Genève bravo. Na CP mingi na moni New Style malboso ba Luanda mais la moni na nenga G et kendu le VIP baya ba CP baya bien baye. Tala na bet ba rien bonné na boy pour la New Style. C'est que makambo ali. OK, merci fils Etielo. Est-ce qu'on parle de toi na Confet qui peut y baloter. Confet qui peut y baloter, babi que non. Bami propre peka ya ambulance moi na ogenda représentant bana ogenda tout au moins dernier New Style na kati Luanda pe concert les kandeni. Ouais vraiment maman qui toko vraiment donc danger maman moi c'est Pembe. Donc concert vraiment conception vraiment donc il y a concert donc nous soupena pepele donc concert ba mise bazoyemba bien concert pena so beta mapenak donc qui toko pena makasi ndenge pena makambo ezala vraiment. OK, merci Kipoyi babito continuer toujours na kata msambi ko pesa ka merci belé susu et pas bien na moko sénateur Paolo Toudilou soki yo tende biso lelo toza ate quoi. OK, très chers internautes, babi to comme pendant jusqu'à la fin ya concert na biso ya New Style bino mabote comme on a déroulement na ndene banda ki bozu susu ndeni DJ Samari na otio matalikolo boti comme on a mandé concert que mais maintenant déjà to comme déjà 5h du matin babi 5h du matin concert est continué ndebino maboyoka biso sko photo kata to comme pendant sur photo 4 émission na profiter ko pesa ba mbote na nga pe ba merci na nga lisusu et puis avie na nga comme Gilles Mwanza Muzombo na bosani te wana vie penza solaka no fa solaka na ba dollar vie na nga sur Rocky da Silva na bosani te Miguel Pedro Nefa ba Diogo na bosani te ingénieur tout le bravo merci lisusu pour nous permettre nga oleka sur liboso ba caméra otaka yo soki yo tene la fraîcheur de la presse azate quoi na pesa ba merci na nga c'est pas ba otu balinga nga Silène ba ofeta et pas ba otu balinga nga Silène ba ofeta babi pona ba otu bazasu na posa kolanda Angola ultima hora to bazana posa ko inviter Angola ultima hora na bandaku na bango donc site na biso za penda ouvert pour na koyamba mututu et apenda ouvert pour na événement tout tozana pour na publicité diffusion tozana pour na nyonso tout obozana ngo posa événement loka ba show leti ba oyo ba concert nazangi te ko pesa susu merci à trop et pas sénateur Paolo Toudilou le producteur à ba jeune. Elle n'a pas sous merci les sous ya trop merci na nga sina auto pesa les sous et pas Gervino le ketchou babi wana
latéral Bunitu debaga mauvais gauche 9 lisusu na kati ya Kaala nazangi sisi kopesa lisusu merci lisusu ya trop et pas maman na moko mundengela matekadi à partir Paris quoi donc Manzambe alanda nga tout le temps et merci Kevin de moi-même ya parler babi tokutani à la prochaine émission ba tu bolinga nga bolanda nga toujours na kati ya Silène Bao Feta bozwa nga sur Instagram na nga Facebook na nga Silène Bao Feta iseka donc nazana pona bino ba merci na nga se ba na nga fite chelo babi yende remplaçant ya banzambe ya Kasenda yende muto sola skona multicasha net nga koma na TPA na nga fise chelo sola multicasha nga na TPA na ngai comprendre gala kinzonzi na bosani te trésor wasa na bosani te ba mbote na bino tout donc tokutana la prochaine émission.